Papa, aujourd'hui et après le 6 avril, priorité na bino ezali nini? Pona bandimo bozali ko tambusa. Azana priorité mosusu te. Priorité moko kaka tozana. Bonne santé spirituelle ya bandimo. Pona objectif moko réconciliation. C'est tout. Papa. Aussi longtemps tu as réussi la réconciliation en athée, c'est comme si même ceux qui sont dans d'autres colonnes, au moins on a une santé qui est qui m'embauche, mais les gens dans la chambre, ils ont une communauté malade. Mais nous autres, on est bien. On ne peut pas dire que cette personne est en bonne santé. Non. Parce que la santé inclut beaucoup de choses. Il y a le physique, il y a le mental, il y a le psychologique, il y a le spirituel. Donc on a montré à la bonne santé, il faut que ma communion soit à la réunion. Et puis surtout réunir en haute malheureusement. Papa, dans le langage courant, mutumyo so azala kana vie naie, azala ka petit ya mutu. Dans le langage courant, botikali papa Simon atikali vie na bino, soka atindi bino petit silislanga musala oyo to bandaki, c'est avec rapidement au kokende papa. Oyo musala ngate. Wana pe kuneza musana ete. Ah bon? Non. C'est un secret mbala liboso to yokanga. Musala ya batata na biso. Ah, voilà. Biso toza batinda. Tozo ko sala. Soki ya lobi papa Paul biso to na difficulté musala toza na ngwa na kamba. Soko ko gi ko salsa biso. Na ko sala yango mbangu mbangu. Oko réfléchir te papa. Na ko réfléchir te parce que za musala ya batata. Yango to ngai na ibatika ki biso. Donc on a compté que nous avons sali ça y nous avons commis sali parce que yango batikela ki biso ngai na yao so ki azwili kanis alobi ke leki na ngaza ka mwa makasi akoyo ko silisango c'est que yepe abandi ko bonga na santé spirituelle na ye voilà papa lelo soka 5 bino bokende beaucoup abandonner même moyo na ko abandonner oyo à l'aise parce que oyo eza conséquence ya santé spirituelle. Mikolo ezali ko poussa na date oyo biso nyonso tozozela le 6 avril 1921 2021 et que ça la centenaire ya existence ya Lingomba na tina wana tozali komona papa azali ko tambola na kati na chantier pona kotala biloko oyo etikali ya sukato baretouche. Une chose est vraie, tout est fin prêt pour que tokota na mululu il y a le 6 avril 2021. Donc papa Atali Banda Atali a observé, a constaté, donc comme il a niveau de Bengi finition, travaux à finition, pour nous déclarer enfin ouverture, paix, compété, il y a celle de Tikali. Mais on a souka, tous 8 chances, il y a retour à papa Mituna. Tout à l'heure, après cette Mituna, on est allé santé Ngomba, santé l'église, paix, ndegni pour la Kati. Il y a Moululu, il y a le 6 avril 1921, 2021, l'église est utilisée 100 ans. Mais, quelque part, peut-être tout maquiller, Mutuna Oyo, Olanda. Papa Simon Kimbangu Zambi aponi ya pesi bisu cadeau pate a libéré bisu qui est à Senga qui est indépendance ya mokili mwa bisu yango na condamné à mort. Mami Tutoma na Luano, ojali kolanda Kimbangu 21. S'il vous plaît, papa. Papa est à 17 jours. Pour nani na tango ya kala papa mfungolonga la kosali sa misala. Est-ce que ezalaki na circonstance moko boye parce que musala est tikali ka musala mais pour nani ni ba papa basali sipso misala pendant bomo ina bango. Yoko kuma période moko on dirait soki comportement na biso ou bien ezalaki ndenge nini ba papa bala kosali sa misala. Mais tolobi nini toyi kotonga Lingomba ya Molimo Santo kotonga Lingomba Molimo Santo ndenge nalobaka nga naza architecte te donc bandako natonga yango te moto eza kotonga soki omoni bato bazosala mosala boye seke bayebi ntina bazosalela bayebi bénéfice ya mosala bango bazosala na molimo na bango omoni donc molimo moto etongami nano mpona moto asosola importance ya kosimba brique ya kobeta marteau fo molimo na ye nano etongama omoni donc totongi nano molimo ya bato oyo eza conséquence ndenge nalobaka
donc soki bapapa bazalaki kosenga tosala eloko oyo bango bazalaki kosalisa misala na bomoi na bango. Voilà, eza lokola test batala niveau ya kondima na biso eloko nini toza capable ya kosala mpona nzambe na biso, sacrifice nini toza capable ya kosala mpona nzambe na biso, yango résultat misala tosalaka. Ce n'est rien d'autre que conséquence ya santé ya milimo na biso. Voilà, parce que pai bato baza maladi spirituellement eza difficile bakoma concurrence, mais na nzela komona bakoma na difficulté parce que mosalo esengaka abnégation, esengaka fo kolanda ngo ntina suka eloko eza mpasi bafunga longo alba ebandeli eza nango likambo te, suka moto eza na likambo te. Donc biso soki bomoni tozokendeke na misala na biso ntina suka pete quelque part toyebi eloko tozosala. Mais papa na centenaire oyo tozokende, est-ce que focalisation ezali kaka misala ou bien bandako? Mais bandako ndenge nazokoloba ndako eza nini? Ndako oyo tozotonga bandako te, me bandako ezali lokola démonstration ya kati na biso po bato omona bamataka kuna likolo bazobeta batolo, bazobeta babrike, bazosala bapeinture, bazopasa moko asolaka na nzambe na ye. Baza na baproblème na bango ebele, mosusu akoloba natamboli mabe mingi tika nakende kosala sacrifice ata na yango nzambe alimsaka molimo ya motu mpo nazwa conscience wana soki balakisi ye. Mosusu alobi ngai fami nange eza malamu te, c'est vrai nakende kosepelisa ta nzambe na ngai ye bakanisela makambo eza ebele. Bamosusu simplement alobi en tout cas nalingi na mokolo suka esika na ngai ezala babongisaka ngo na mokili balobi na biso yango eza test oyo nyonso eza ondire mwana atangi classe na suka bapesi prova batala so makambo ya yekoli ya asimile yango prova tozosala. Na ntango wana bozalaki ndenge nini mpona kolobela papa Simon Kimbangu, quel était son état d'esprit, sachant que ako affronter ba difficulté à partir de Mama Diantondo ako kota prison à une semaine ou 2 semaines? Quel était son comportement en 1921 avant le 6 avril? Net tozali lelo. Ouais, parce que il y a yebaki likambo yeli na mokili. Donc état d'esprit na ya solo parce que asi alataki nzoto inquiétude azokomona makambo ya komona na liboso, donc inquiétude, stress, voilà, c'est ça. Mais en même temps, il y a ça autrement. Voilà. Donc, on y a le faut à se préparer psychologiquement. Il y a un dimanche camion, c'est voilà, c'est ça. Donc, préparation, la méditation. Voilà. Donc, nous allons battre belle peu, Et papa, c'est votre position en ce moment où vous êtes stressé, paniqué ou oui, peur par rapport à la grande... Et c'est un événement à l'échelle internationale. Alors, depuis l'année passée, année 2021, moni maladie est empêché de se la malade. Ce qui est malade est empêché de se tonga. Malade donc. Bomoni créer situation moko e bozomo na comportement ya bato na église mabe lekimi ko yina ne lekima kasi bato bafungula mukana nzambe batangaka basambelaka baboyi réconciliation nani ko yoka nande kunanga te ba déclarer yango batena ba banderole non à la réconciliation. Donc yango na tozobake boso bomoni makambo nyonso na kobangi zwi moto nyonso aza bobangi ya nzambe kobangi kozwa ye parce que ayebi ke basigne nyonso bato bakomi lukoso ya mbongo makambo nyonso ekomama na mokanda nzambe yango ezomonana bato baza su na bolingo te bakomi na lukoso ya mbongo bato baza susu na patience te
makambo nyonso sikoyo moni donc yango moto ezolakisa ke na makambo elakamaki tokomi na centre église tozotala ndenge bapeuple africain bazovivre surtout biso baafricain noir na makambo asi mongi mbango alobai na 1921 donc ezopesa kobanga tosalela mibeko tosalela misala nazali komona kabatu mosusu bakolubana te kasi bazali bana papa Simon Kimbangu mawa moto ana kolubana te kopesa na même mbote te kasi bazali kimbangisi ezali niongo donc senge na yo tata yo mama obengami ete mwana papa Simon Kimbangu soko ozali na moto oyo bokoyokanaka te luka nzela. Justement, je crois que l'humanité, c'est l'humanité qui est en danger, qui est en voie d'extinction. Parce que ce que moto akokaso ko supporter ndeko na yete a perdre l'humanité. Humanité moto sala ke moto ayoke la moto mawa. Moto alinga moto alimbisa moto l'humanité. Moni humanité moto moko ta otika ndeko na passe pour secourir yakende ko big sai. Voilà. Oyo batia biso na moto. Et yango ne tozo perdre. Donc pour emprunter des termes, oui. Donc là, humain a commis l'espèce en voie d'extinction, donc en danger. Il faut protéger. Voilà, il faut protéger. En prenant quelques... On a pour protéger l'humain, il faut l'éduquer. Voilà. Pour l'âme, ça va valer, nous sommes ça la mais il faut être chef quand même. Chef spirituel ou pour que... Ça on n'a pas besoin d'être chef. Pour sauver les gens? Non, on n'a pas besoin d'être chef. Chef, c'est lui qui a sauvé tout le monde, il n'était pas chef. Papa Simon Kimbangu est chef. Voilà. Justement, non, c'est un chef, voilà. Donc on n'a pas besoin de ça pour sauver le monde. Papa, aujourd'hui et après le 6 avril, priorité na bino ezali nini? Pour na bandino bozali ko tambusa. Na priorité mosusu. Priorité moko kaka tozana. Bonne santé spirituelle ya bandini. Pour un objectif moko réconciliation. C'est tout. Papa. Aussi longtemps toko réussir réconciliation wanate, c'est comme si même ceux qui tozana zoto kolongono. Omona mutu azane santé kitoka ko kimambao, mais lera ozonga na chambre. Azongi mawa community mutu aza malade. Mais nous autres, on est bien. On ne peut pas dire que cette personne est en bonne santé. Non. Parce que la santé inclut beaucoup de choses. Il y a le physique, il y a le mental, il y a le psychologique, il y a le spirituel. Donc on a dans la bonne santé, il faut que ma communion soit à la réunion. Et puis surtout réunir en haute malheureusement. Papa, dans le langage courant, nous sommes à la vie, à la petit amutu. Dans le langage courant, Papa Simon a tikali vient abino, soka tindi bino petit silisanga musala o to bandaki, c'est avec rapidement vous connaissez papa. Oiza musala ngate. Wana pe kuneza musala yete. Ah bon? Non. C'est un secret mbala le bosoto yoka. Musala ya batata na biso. Ah, voilà. Biso toza batinda. Tozo ko sala. Soki alobi Papa Paul biso to na difficulté en musala toza na ngwa na kamba soko koki ko salisa biso na ko sala yango mbangu. Oko réfléchir te papa. Na ko réfléchir te parce que za musala ya batata yango to ngai na ibatika ki biso. Donc na compter te que na zo salisa yi na za ko mi salisa ngabo parce que yango batikela ki biso ngai na yawo soki yazwili kanisa alobi ke leki na ngaza ka mwa makasi akoyeko silisa ngo. C'est que yé papa ni ko bonga na santé spirituelle na yi. Voilà. Papa lelo soka 5 bino bokende. Beaucoup ka abandonner même moyo. Na ko abandonner oyo à l'aise parce que oyo eza conséquence ya santé spirituelle. Soki na moni ndamu ya nzoto na ngeza maladi. Babi na ngoye sana ngwe lokote liboko na ezo ko ka ko bouger te lokola à droite ezo bouger continuer na ko lia. Wana na za zoba. Na ko tika ko lia. À droite, ils ont fonctionné bien dans le guérison à l'hypocrisie. Donc papa, aujourd'hui vous pouvez... Pour insister, vous êtes capable d'arrêter Misala Obokene Nankamba Noki Noki Kosil Samusala Kuna.
mais musalo yo ndenge nazoloba na yo yango te eza important ezali conséquence nazoloba parce que soki nayokani na ye tokosala oyo plusieurs fois beaucoup plus bato libanda bayebisi biso yango ke non mutu wana tata wana aza na Angola aza makasi soki basangani bakomi komona baconséquence ya bokaboli na bino papa. Bien sûr parce que eza nango makasi ya papa Paul te eza kaka parce que papa Paul azomeka kolanda bainstruction batata na ye bapesaka azomona importance ya likambo etozala esika moko c'est tout parce que lelo mpona nini babotaki biso ebele nzambe aza zoba te biso bato nde toza bazoba me nzambe te nzambe atalaki biso na kibokonzi te atalaki biso na nombre donc nombre toza nango na mosala oyo tokoproduit voilà lelo soki lingoma na biso eza na 38 pays na mokili mobimba biso totikali envi toza kaka 23 ozomona imagine mwana moko moko akende na mboka moko tokokoka kutu te mpo toza mingi yango ya nini ozomona donc ça veut dire que bato basosoli nanu te parce que bazotala biso na kibokonzi banda bato bakomaki kotala biso na kibokonzi toperdre sikoyo l'essentiel omoni tokomi bakonzi me mbuma nini kimokonzi na biso ezoproduire bokabwani koyinana kobunda kofingana na télévision koyokisa nzambe na biso soni omoni donc bokonzi eza mbuma mabe mpo na ngai. Merci papa. Voilà. Olá, sou a Marlene. Falo a partir de Angola. Você está assistindo Kimbangu 21? Hello! Alors je suis Régine NK depuis la France et je vous demande de ne pas bouger car vous êtes bien sur Kimbangu 21 number 1. Je m'appelle Yanis Maïndi en France. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. tosalela mibeko tosalela misala nazali komona kabatu mosusu bakolubana te kasi bazali bana papasi mokimbangu mawa moto wana kolubana te kopesa na meme mbote te kasi kozali kimbangisi ezali niongo donc esenge na yo tata yo mama obengami ete mwana papasi mokimbangu soko ozali na moto oyo bokoyokanaka te luka nzela